Ouais, merci. Nabino Nyos Obola, Nabiso Nakati à chaîne Nabino JKL Info News. Lelo Toye vraiment Koyamba artiste musicien. Babenye na El Keno. Bon. Yemoro Torotuna Nano El Keno. Tout ça n'est awa. Bonjour El Keno. Ouais, bonjour, grand journaliste. Ouais, El Keno s'est présenté, Batunia Sobola Nabiso na JKL Info News. Bibo s'abonner et belé vraiment na JKL Info News. Où ils ont chaîne, il y a chaîne. Beau s'abonner belé quoi. El Keno s'est présenté aux artistes et musiciens. El Keno s'est présenté, Batunia Sobayo Kayo, aux anani artistes et musiciens. Oyemba Kavwani ni Batunia Sobola Nabiso Bayo quoi. Ouais, artiste El Masque nous naza chanteur deuxième voix clair. Donc naza pena wana pona ko pesa bino ba mélodie oya sikana no bozuité. Donc naza chanteur oyo déjà na évolué quelque part na musique ya bokoko congolais na quoi donc rumba congolais na style donc naza pena wana donc merci beaucoup. Ouais, merci. Ndebolanda El Keno. El Keno abandi musique wapi vraiment. El Keno. Ouais, El Keno, azamon amoureux ya Dallas, bana yolo, donc je vous salue. Donc on a évolué na yolo, on a évolué na matete, donc musique nanga ezamwa par-ci par-là na Kinshasa. Na beti lisusu na nouvelle essence na lingwala, ya neve avec Lutumba masa nanga JR, je les salue en passant. Donc na outil vraiment na vision musique oyo orchestre et kangara pena Dallas. Na sir pona kozala complexité masa nanga miel de son, ayebi marambo yo, donc leader miel de son ayebi bena marambo depuis bango temps balongo na vision musique parce que vision musique to bana ko beta na ndeti na s'il vous plaît la gamme za orchestre ba grand va vena biso ba Sheila ba Vela Coste donc ba ve tonton lai donc c'était ça donc biso to beta vision musique na longo na vision musique na yo na tia donc tia eza orchestre peka ya bana yolosko ya bana ezo campinzi donc évolution n'a vraiment on a place penanga na yeko comprendre musique après car na yolo wana na yeko na Air Force One donc venant autorité de November c'est un parolier après ça rappé batou bon ba obi ve November autorité lisungi baebi donc c'est un parolier venant biso to travail penana ye pona El Masque no sans complexe nalingi nanga na batela bolingo nanga ezala tikino oh lokola ba papa babota kanga na bomwana nazalaka mwana nakoli lelo nakomi moto nalingi na mikumba na mikumba donc obeta bena mo carrière solo siko ne na minute. Merci vraiment Bolandi artiste na bino El Keno bino mo boyoki kunga donc réaction na bino mo bo sentir bon El Keno pourquoi pas N'engé ou expliquer bien ce parcours. Donc, l'orchestre, on a mis sur les il y a combien d'orchestres? L'orchestre, on a mis sur Egozala. Ah, et pour autant un nombre. Egozala, moi, 7 orchestres, 5. Donc, c'est rappelé bien quoi. Egozala, 6 à 7. Donc, 6 à 7. C'est bon, l'orchestre a mis sur Toyoki, Otangi, comme il y a miel de son. Boyemba na miel de son, to bango, bayemba, liboson, na bino l'orchestre, on a expliqué. To boyemba gina miel de son. Bon, leader miel de son, aza artiste oyo, aza fort na RDC oyebi. Donc, to bosse, ngai, to yeko kutayi bango. To bandik travail, bango balongwe. Afin de, azwagi bango. Nde bakendaki na génération A ya vena biso à l'impela biso to tikalisko na vision musique donc ba vocal na yenga na banda kolongola yango donc yango nazara ba obenga Keno chante donc kombona e utara wana na yebaka lisusu nazalaka pa vena nga sheta vena nga pe sheta nazalaka pe na chier vena nga seleyo nde tant na ye passé na ye pa babindombe seleyo oli 5 to kende Luanda. Na otikana na Luanda donc na tikana na Luanda mo évolution musicale donc nde na yaki kozonga sikoyo kozonga na nga sikoyo yango yo na lobi te nami mekela nanu yango lobi na bité na lingi na mikumba donc c'est un peu ça. Merci vraiment mais ba orchestre tangi mamba ba orchestre belé
Mais pourquoi pas El Keno? C'est qu'on s'adhère dans l'orchestre Mouro ya Mounene Oyema to maison mère, bah l'orchestre est belé. To BCBGP ou affronté, bah l'orchestre est belé ya Minene. To pas Fabro, to ebité. Les années nini, yo zo évolue ga yo mo tonde. Bon, par rapport à nouveauté, nous avons nouveau nakin. Nous avons nouveau nakin. En tout cas, nous avons pesa na nous mbote na famille qui angala batebeda donc famille qui angala batebeda en tout cas nous avons pesa bango mbote pour bangonde ba osala ki nazo moins 1 franc donc nous avons na minute yo volonté au moni eza le rôle nini na goya na maison mère pour na kokota maison mère ba procédure na bango eleki mo makasi. Il faut eza société. Mais ça n'a pas kunga so yebi boulot so ye ko luka boulot ba robo yate. Eza ka boulot so yebi so ye ba robo yate. Oui so yebi boulot na yo ba robo yate. Mais ba procédure ezali wana na CC autant mususu ve mo leader a ebité. Wana ba procédure eza comme eza société. C'est toute une société donc tant yo yé oye okoleka par motu poko mati na podium wana maison pour podium ma maison mère lelo ngasoki na likola podium ma maison mère eza makambu mususu pour répertoire à maison mère ezanga na kola ne na répertoire à maison mère. Bon merci mais olobaki ndolobi ya makambu orobalo sa makambu bon olobaki wandolongola ba vocal la miel de son ba sentir iloko moko boye o longola kakaka. Bon, on a longola et rozala boye bien oteme. Nango beta. Na lingi ozala molongani nanga mosusu te. Chérie okomi singa kiwele mon bébé. Na sala nini, je suis devenu fou chérie. Ngai. Yo mokonde, olobaki nanga. Bapara bayo banimanga na bolingo yeve matondo. Bayebi noblesse ya motema mwana motoke dino. Yawe ransone miel à lilé et salema seboe nario tonango quoi et na bolingwa ouais c'est un peu ça quoi. Merci vraiment tout sentir bon boulot salé hein. Merci d'encourager vraiment donc continuez à boire quoi. Bon na habité sikoyo à présent on compter au sala album to au sala orchestre. Bon, koloba kosala orchestre eza l'art. Ko kiparaba soliste donc ba makambo wana ko gérer bango eza bena mo charge. Donc nazana besoin, nazana cop na ve na ngai Guy Basket donc Guy Basket nazana besoin à soutenir nga pe a ndime ko soutenir nga donc ce fona la qui c'est œuvre quoi. Œuvre o nazali eza pena donc ya Guy Basket. Donc yo kona kumisaka yo tango no sobisika nazali nzoto santé molai kitoko molongo Stafa Stadium de marché à calme la télé kitoko ya ba garçon congolaise confondi ginanga basket donc nabige masananga Jessie donc Pecos Tumba bazuba ebinzembo donc bangonde bazo sala ngamo ba effort ba yelanga ba guitariste ndé toujours travailler na ba guitariste quoi. Ouais, merci vraiment. Ndebola biso na JKL Info News bozolanda vraiment. Tuzana LK nozo PC là vraiment. Na bosanité américain Pio Nzambe. Papa Dani Welo na caméra. Donc grand réalisateur j'ai écouté. Na bosanité Trésor Kama de Lille. Ya merci do. Na bosanité vers les stars. Bon. Na minute osikoyo na musique oyo zo beta oyo sa style nini style rumba hip hop to afro. Bon nazana afro nazali suna style rumba trap selon nenge bazolo bela style wana. Parce que quand on a Guy Basket, on a bel homme très beau, très frais. Il se nomme Guy Basket. Il me honte, il me tonne, il me chante. C'est Guy Basket. Guy, tu me honte, Guy. Donc, Nazawana. Si on a un afro, on a un bangona. Donc, le rôle à moi, animation, il y avait Bill Clinton. Mais si on a El Keno. Allez, ndwingi.
bana mazale tobina kandwindwindwi ndwingini tika bango balia kuna banya taka donc nazawana. Merci vraiment, merci de sentir vraiment donc osana ba style tout oyo osala ne te comprendre on a ba style oyo osala eza wana rumba afro pour beta donc oza un peu polyvalent yango wana. Bon na nyonso siko na ngina tuna qui est derrière toi nani azo soutenir yo. Donc mutazo soutenir ngai ezakaka masana ngai Jesse Wedina Matalani Richard Di Alain Kabangu maître avocat Glody Kilaki donc batu ba soutenir nga bango wana maître Alois Lema na Eloge Yanda donc boutique Eloge Yanda donc balata. C'est bon tout se peli vraiment lelo to yambaki El Keno tokomi koke na suka ya émission na biso vraiment merci na bino nyonso vraiment babi bo s'abonner na JKL Info News eza chaîne na ba chaîne ngamoko naza awa papi ki comme on a lobela toujours na émission o ya bino nyonso bolanda eza art et métier donc yango wana na bosanité na yeko pesa ba mbote na ngai na Cédric Ngoyi na bosanité Alain Kabangu balobe avocat de la cour Alain Kabangu si na bosanité Chikamen Wedina Pekos Tumba prêtre à danger na CPA yango wana na bosanité Modogo 9 à match na Serpent de Rail yango wana donc merci na bino nyonso artiste totika siko asakana apesa bambote pe asakana boyo kama mungongo ngone ezalaki tokutana na prochaine ya épisode d'émission na biso quoi. Merci vraiment. Espace Caribou Paris Believe Anna Shop La Semence Boutique Eloge Boutique Pekos Tumba Jika Wedina nalingi nabatela bebe nanga azala yanga mota iba yete santima bolingo meminga bisika ngana komate anga na lele bolingo nanga sala ozonga motema kovimba oyanga na beleli Mama Liliane Batebeda Lionel Kiangala Joseph Kiangala Berli Kiangala Naleli Jikamene Wapi Oklari Pekose Tumba Benga Louisele Mae Modogwa Barambwa Benga Jikamene Wedina Naleli Glody Ilokwa Shadrake Ilokwa Francis Bakonga. Merci. C'est bon, merci vraiment. Check. Tout le monde a les choses ou quoi?